émission na chaîne na ngai mais na lokola dérangement ya bappel ndinga bien na bandinga mabe bato musu babengaki ngai bazofinga bato musu babengaki ngai basepeli bazoposer nga bamakambo oyo po ebisa YouTube ndenge tambolaka vu que ya réputation na ngai respect na pesaka bato pe respect bato bapesa ngai makambo musu na sali yango te donc voilà oyo eza but ya cause oyo esalaki ke non bato bafinga nga na nini na émission oyo nasalaki ya sans tabou nasalaki émission wana ezalaki juste conseil bato ebele na motivaki bango bazwaki mpe mwa ndambo ya mayele par rapport à émission wana nde nasalaki ke non na mbeto basalaka nde boye ezalaka nde boye fio azoloba bien na contacte nga mposa mwasi na nga asalaka nga boye na mbeto mpe osi bana mwasi na nga nayokaka mwasi na nga azosiba nga boye nayebi kosekate lora na bike yo koka makambo te voilà bala batu ba mona peka ba image ke Rita bali boyena boy bon jusque là eza na makambo ali bala te comment pesa ba mbote au clôturer émission parce que nga déjà na bima ba s'abonner car massivement na Lorachu TV ba s'abonner na Tiana TV ba s'abonner sous na Ziku dia TV parce que to yebi que non yo comprendre kaka siko no lingo ta la ba internet to bolanda parce que yo rochitenga na tukelo micro no bimalanga ya na ba free ba sala ba santa bu auto epi ba kenda kombo fini na bandisa elote zanga na ede yo bazé belé na kotanga bakomba quelques personnes ebi oyo azaka non asimbi oyo zape que non bat bakoma que non c'est Sarah Bilenke la meilleure parmi ba stars parce que ya banga atala ki Sarah nyo so be mona ngo boko mona oyo bino bosala to mwate que to za mwa na leve te I love no one eza ya lokuta eza leve na buzoba ya buzoba penda pour ngande naza bwena miyebi loro miyebi à venir à lobby YouTube ya babiloko etikala des années to longoli bato musu ba téléchargera lelo koko mama mutu mo boye bazui batio mo poste mo bwena président sous soit komi mutu mo bo tanga maka kombo star mo ya grave ko sutuka mutabimisi ba photo na mutakala na olobani ya sala buzoba bino bosala ya te ya sala buzoba biso nga sala santa bo propre éducatif même na sala rabasanta bo ke muto otala aozwa pe moi quelque chose nga sala ba gros mot non ça siko to ki pe zo bala to ki pe amsu mbala on pas découvrir kana monde wana linga benda yo ele kwa libulu talinga bimisa yo abala yo honorer yo est-ce que rotika ngo parce que to comme de joshi. Merci Laura Chouna question. Et ça a déjà passé sur internet balinga ba ba vérité ya ba vue réelle na biso tam sou mutu mo bo tam sou na betele li so na ndenga téléphone. Peut-être non quoi bisa mutu mo mobile mo na vivre na ngani na za bo ba bala ngai boye na boye na meka non peut tester esprit na e quoi ezala na Laura ngari tina balo ye bate na bala bubu na pesa bino ba invitation te na bala o kango na mato ya mutu mususu wana eza ba vie privée eza ba vie privée so eli bala na lo banque oui Laura na mincho na bala bubu mo bala ngoni nya olinga ke moi ça bala moi si moi ça wanga na bala ngona na YouTube le monde entier ba otala te ça na ngokop te ya so ino bala na lo ba vérité que non ba fan na nga bolinga riti la taille boye na sepeli sabino na bémission na ngai bo soutenir ngai na mona pe ba bo tia pe ba main forte na bino na makam na nga na olinga na bala na osala boye senga na sala boye mais jusqu'à présent na lobby na le côté na sali pe le côté. Voilà, bienvenue sur Lorachu TV. Donc le plaisir est pour moi de vous avoir aujourd'hui très nombreux entre eux de nous suivre sur Lorachu TV là. Vous hésitez, vous s'abonner massivement sur Lorachu TV. Donc quand vous s'abonner, vous activez directement la classe notification pour na besoin émission prochaine. Déjà un grand merci na tout balingarabiso, tout soutenir Arabiso moralement, physiquement, tout batenir Arabiso main forte. En tout cas, on est ensemble. Abonnez-vous massivement sur Lorachu TV. Abonnez-vous aussi massivement sur Tiana TV. Donc déjà je suis avec Rita la taille tout le monde qui est dernièrement à cette émission sans tabou tout le monde va commenter. Il y a d'autres personnes qui vont il y a d'autres personnes qui vont commenter inbox inbox que non Laura que ça émission na souté coco changote na chaîne ayo déjà c'est une chaîne tout chaque coach sa vidéo donc moi je peux pas napeki ça mais comme bafa na ba internet oyo karabino là nabi que non azwari tout na pourquoi et là on ne sala que à sala ka ba sans tabou déjà bonjour Rita la taille bonjour Laura Chouma wete ça va bien bébé goût de la presse congolaise
maman, c'est quoi tu me caractères tous à maman droit au but, vu heure, vu lumière du jour parce que nous autres nous avons travaillé à mingi na actualité, tout le monde a qui sans tabou mon ko sala qui ils appellent maman pour eux qui ne battent pas talango, ils appellent na balai belé. Déjà tu me kosolo lango pourquoi et l'on y est celle qui au sala santé. Bon, merci Laura Chou na question premièrement. Tant au sala émission à sans tabou. Ngazala liboso caméra makambole kana si ma caméra ngana ebate premièrement on a sengi ba excuse na batu nyonso tout ba commenter ki mabe po na ngai ke fiwana ya boina façon batu ba traiter nga koti sa pe émission na chaîne na ngai mais na lokula dérangement ya ba appel ndinga bien na bandinga mabe batu musu ba benga ki ngai bazo finga batu musu ba benga ki ngai ba sepeli bazo proposer nga ba makambo YouTube ndenge tambolaka vu que ya réputation na ngai respect na pesa rabatu pe respect batu ba pesa ngai mankamsu na sali yango te donc voilà o but ya cause o esalaki que non batu ba finga nga na nini na émission o na salaki ya sans tabou na salaki émission na ezaki juste conseil batu belé na motivaki bango bazwa ki pe mwanda mwa mayele par rapport à émission wana nde na salaki que non na mbetu basalaka nde ezalaka nde boy fio azoloba bien na contacter nga posa mwasi na nga salaka nga boy na mbetu mbetu aussi bana mwasi na nga na yokaka mwasi na nga azosiba nga boy na ye donc osekate Laura na bi ke yokoka makambo te voilà internet balimbisa nga parce que yango nde akop na ngai na loba kana clair voilà yango nde na ingaki muke na loba voilà yango linga muke loba mais excusez nga avant na les question mususu yebisanga non oza ekolo nini naza mutete la 50% mutete la 50% mukongo mundibu donc maman mukongo papa mutete la mais nakola trop na bangala parce que nakoli pe trop na intérieur yo mo yebi ba na intérieur nde bazalaka quoi okola na vie neti ba kisangani ba bumba longtemps oza moi mukie bazo apprendre ba biloko trop bon ka pesa te mais na ba makambo nzoto ba nini voilà yebi te ça la na ba ko na maman na mwana na eto donc ka boti mwana également pe na bana bangala nde basalaka bango mama mwa mungala okobota mwana mwana kokisita msu 10 ans omona la lycée na se azwili boka to valise amatiseli ye mwana lali boye amatiseli yango aoyebisaki baola loketo na balusa ngo makasi na balusa penza mobali nanga makasi déjà et général te comme on a que non yo za fille kola ta mso lati sexy ozo tourner ya mso slip monani ya mso koto mwa libele mi pende monani parce que ya batu mso batala rabiso yo de émission o eza que non to ye mso batala mboka ndenge évoluer batala banzela mais ba on a bien na ba chambre bo ta émission quelque part on a fait ba pesa ba na fait non pesa bango kanda ndeni na lobango ngabi mama soza na posa papa aki marate na mbetu po c'est totali ba couple belé lelo ezaka makamba mbetu surtout ba sapoto to loba non surtout ba sapoto mibali na bango ba o craquer makasi malili mobala uta na musala stress ebe malili ana posa so azongi na ndaku moi sa tie moi makona mai ya sukoli ba koti na chambre akipeye donc to sadika o esenga to sala potaka malili apoto singa nyonso tu faut bosi bana mbali ato na cuisine olamba pe bo mobala okobengo pa ye otika na makambo sata msuka na cuisine bo banzo si bana bino ezala nango mais ce que basa poto trop téléphone trop musala ana temps ki pe mobali te eza mutu musu atala ba émission santa bo atala ngo na sentiment te tam suka ke ana sepelanderi tsalo ba émission na santa bu atati kala ni mutaka te mais façon na eka ya olobela voilà te mupende pe mona na côté pour émission to ça la émission neti boy to ça émission na minute nde to vandi boy yo leti pantalon pe na ti pantalon mais mobile autant so mona mupende na nga na YouTube otala nga déjà amoni da mupende na nga akomi déjà excité ayoki de aposa akoti pe na douche pe boye a se masturber pe a verser na ye ayoki pe mwanzo to pepele omoni na sens wana na se condamna te na mi pe sa faute te parce que ça musala déjà na pona na sala eza musala bango basenga biso ke te be mission ba santa bupo e basi na biso ndaku ba ye bandeni ne roza na biso e dikaka pe basi na bango malgré batala
footeur yango wana mibali bango bazwa temps ya otala biso mais bango mpe batala biso na bandenga kuzu po YouTube so ezaki ke mutu atali yo omoni na seka ya mutu bo atala nga mutu bo atala nga tenga te babasi ebele batala biso ba vieux ebele to sala izaka basi surtout na YouTube basi mutu batala biso za mingi mibali parce que déjà bato bafinga bino bandumbo yebi ke non bato batraitaka bino ta bandumbo parce que biso kutu ya musu to sala bemiso pe ya bilambo yambi mutu likolo ngo batraitaka biso ka bandumba siko bino babenga bino siko ya ko sakanate ya mama est-ce que je n'ai bon ngai commentaire mon vani mita fingyo pe na ndumbo yo ba répétant ata 5 ngai sala ngai bon esala nga pasi po ayebi ngate soit ayebenge ngai sala nga pasi ngai sala nga pasi te siko sala nga pasi po ayebi ngate yango wana oloba bongo a traiter nga bongo mais en soi na nga ndumba te même na parcours à mibali nde na vivre na mibali o na bike non na banda vivre na mutu boye ayebi nga bien rita sala be monsieur Santa Boum azandumba te avant banda osala no ba Santa Bota banda osapena be mission ozo yamba batu boenda boye du coup ça surtout ka boto mona yo comment ça l'émission concombre ozo la kisabatu so kindenge nini so kindenge nini ko no linga na yeba na initia ki ona makambu wana ya Santa Bou parce que ozo yo mote boye belé bo sala bon tosé belé to sala ngo mais to sala ngo de mon côté non c'est rappelé jour mon première fois na vie na sa émission à Santa Bou na kana Chati la Star TV fan mon quand de mutabenga te petite sœur nanga sa chaîne na ye na kuta Chati la Star TV na ba 500 abonnés 600 abonnés na ya na sala émission première fois na vie na sa émission sans tabou parce que sanga biriti te ndeto solo na Chati te photo lukato sa ba sans tabou mo boye pour chaîne et mata rapide ngabi to banda na ndeni expliquer nga bito sala na sala première Santa Bou na sala ndaku ne mayala na opesa o miniature wana balance ngo na émission non na yana concombre te na sala émission na cycliste noir na soutien pende bomba nga mais malgré libumu zaka nango pole wana na mokie miss penza na zaka mokie siko na ba photo miniature bakanganga pe ba photo pe bomona wana ba photo bakanganga tonga ba koite émission na chaîne et pesinga makambo émission talemia ndena lobaka ndeni papa na l'accent juste ba position yako si ba na mwasi na mbeto ezaka juste ka ba position émission ane beta n'est-ce pas ce qui il y a 24 heures boy 3000 abonnés mba moko de 603 000 abonnés si na banzo ba courage na komo sala émission musu na sala mutu a filmanga Jires Malele na sala émission na sous-vêtements oui na sala émission na caleçon ezaka émission na yaka nango na koti yango na chaîne mo boye basengaka ngai mpona banda otourne baondima teke yango na sala émission ya Santa Bou boye na boye na biso Jires nga bi Jires na tenite na autrement te vu que chaîne mwana baolinga proposer nga mbongo bien banda futa nga non c'est ya bango émission nazala na soutien na caleçon penza ya caleçon ya veur na sala émission ya Santa Bou Jires Malito zaka ngana Dieu me voit to zaka ngai Jires na fi oyo ifaka na bando sala na chaîne biso misatu na kati ya chambre to sala émission Jires a filmanga penza na olongola bilamba na misa Jires Malele a filmenga sisi o filmenga ipe a monter apesi fi wana kia koti na chaîne beta ba vie ostakanate tina ndepe na yaka ko embrasser be mission ya Santa Bou vu que na banda na nga po banga be mission polémique nde yo lo sala ka ngai na banga ba bilo mo ba ranking ba rando banini ponga amuta batu na linga batu nde na invitaka ba émission ti na comme ça ko mélanger ba émission na komo yamba ba comédien na komo yamba père moi quelques musiciens on a za moi ba contact na bango na komo yamba tinde na tika na nga na monde ya Santa Bou tinde tika na monde Santa Bou siko to kipe bezo bala to kipe am susu mbala on pas découvrir kana monde wana linga benda yo ele kwa libulu talinga bimisa yo abala yo honorer yo est-ce que rotika ngo parce que to comme de joshi. Merci Laura Chou na question. Et ça a déjà passé sur internet balinga ba ba vérité ya ba vue réelle na biso tam sou mutu mo boy tam sou na betele li so na ndenga téléphone. Peut-être na ko bisa mutu mo mobile mo na vivre na ngane na za boy ba bala ngai boy na na meka non peut tester esprit na e quoi ezala na ngo Laura ngari tina balo ye baté
na bala bubu na pesa bino ba invitation te na bala o quand on a mato ya mutu mususu wana eza ba vie privée eza ba vie privée so eli bala na lo banque oui lora na mincho na bala bubu mo bala ngoni ni olinga ke moi ça bala moi si moi ça wanga na bala ngona na YouTube monde entier ba otala te ça na ngokop te ya so ino bala na lo ba vérité que non ba fan nga bolinga riti la taille boena boena sepeli sabino na be mission na ngai bo soutenir ngai na mona pe ba bo tia pe ba main forte na bino na makam na nga na olinga na bala na osala boye senga na sala boye mais jusqu'à présent na lobby na no côté na sali pe lo côté so ezaki libala batu ba mona pe ka ba image que rita bali boena boye bon jusque là eza na makambo libala te comment on peut ça ba mbote au clôturer émission parce que nga déjà na bima ba s'abonner car massivement na Laura Chou TV ba s'abonner na Tiana TV ba s'abonner sous na Ziku Dia TV parce que toyebi que non yo comprendre kaka siko no lingo ta la ba internet to bolanda parce que yo rochitenga na tu que le micro no bimalanga ya na ba free ba sala ba santa bu auto epi ba kenda kombo fini na bandisa elote zanga na aide yo basé belé na kotanga ba komba quelques personnes ebi o ya zaka non asimbi o za pe que non ba komba que non c'est Sarah Bilenke la meilleure parmi ba stars parce que ya banga ata la kisara nyon so be mona ngo boko mona o yo bino bosa to mate que tu za mo na level te I 11 one eza ya lokuta eza 11 na buzoba ya buzoba penda pour ngande naza bona miyebi loro miyebi à venir à lobby YouTube ya babiloko etikala des années to longoli bato musu ba téléchargera lelo koko maman mutumo boye bazui batio moi poste mo bona président sous soit komi mutumo bo tanga maka kombo star mo ya grave ko sutuka mutabimisi ba photo na mutakala na o lobani ya sala buzoba bino bosala ya te ya sala buzoba biso nga sala santa bo propre éducatif même na sala rabasanta bo ke muto otala aozwa pe moi quelque chose nga sala ba gros mot anoto libolo na likata lisoko lifuni makamnyo stu na loba ngo lidesu na loba ka siko voilà tu peux sanga micro siko mutu nini ngo neti nga penda Sarah parce que yo lobi que non ya sala buso bu pese conseil dan na pese conseil ayebi to so la kanai elo comment côté ayebi sanga depuis à l'accès libolo mo ba ni asombela lupangu ta pese mongo garantie ndako Sarah mongo garantie ya ndako mo ba nini oyo aba ndongo sala mission la kisa masoko libanda ba libolo penza makunzanyo sto emona na ba télécharger ngo yebisanga mobali ni apoto o abenga yo atindela yo $1000 toke kutu musika te $1000 ta musu epeze mbongo na salaire ya moi moko toke ndeka musika te atindelo ata $500 apambo mbongo garantie ndako na ba niveau commune akini so to kiena ndenga ba ya ba yolo $300 mobile atindelo $300 pona olakisa ki sexe to olakisa ki libolo na yo lakisa biso to mona mbongo ngo to mona ndako mobile azola na ba papier ya ba code po ba benga koka ata musu pona ba $10 $20 mobile ya la lion na regretter kutu nena zabwe na regretter makasi ndenge Sarah likuba okoma otambola na ye ozo initier na babiloko o dernièrement na yoka ki epe Sarah sanga riti na voyage na ke matadi ya matadi c'est rien bimande kende beta tu na Dubai nde Laura Chou maweta beta ka tu na Dubai azonga pe bo chikom wana ba vi na biso ba star ndenge kendaka vi na biso ba star ekenda bongo liko na ngo star non ba kocho western 3 fois ngada na kota western 3 fois ba $500 $500 $500 mais na la kisa libolo te na tika libolo libanda